Problème est ça, chef de l'État a fait la mise. Ministre défense, na Christian Chiwewe bao elani. Général ya ba wazalendo. Oh bazoli nga ba nommé. Po wazalendo azwa force. Les ordonnances signées, bazo proposer t'es pas chef de l'État pour nani. Wazalendo azo bunda saminduki mbele ya pamba. Lelo abeti ba rebelle ba na dini na bango nyoso na base na bango azu minduki wana yango nde wazalendo azo bundela. FARDC apesa ipona ni bazo bloqué. Eza eloko chef de l'État a fongola misu azala clair eloko moko eza na kati wana bango baolinga te bituma oyo esila pona nini bayebi kope ya minere soki bituma esi kope ya minere baolia te bagénéral ya mabu minere atia bango libanda apesa bakapitaine badirige bitumba wana omona solution ekezwa mibeko na biso lobi deux chambres fo eza neti eza te semaine oyo gouvernement ezobima kaka semaine oyo bazotia ba candidat bazopesa position oyo bakopostule comme na bureau assemblée basala élection. Bonjour, bonsoir, on a bien sur Balandi Tindika Télévision, toujours dans le cadre de l'actualité au Zako. Les cas na République démocratique du Congo, yango lelo na dalinga mokote awa na personne na dalina ndeko. Bitakwira o adali parlementaire debout ya UDPS nto ko sola tozali actualité mboka Congo. Wana tozo benga ndeko. Bitakwira pona ko sola no etali actualité mboka Congo. Mbote mona mboka Bitakwira. Mbote mama journaliste. Sango boni. Tozaka mwa malamu. Toujours na etali actualité ya mboka Congo tomonaki bongo mokonzi ekolo akendaki na mboka Faransa kuna epai wapazaki na Élysée bongo komona situation siko koleka na sima ba M23 basi bongo susu ko bombarder sika ba déplacer de guerre na biso bazalaki kuna ye akataki bongo voyage ne pona kozonga na lombango pona koluka aluka solution pona o etali toujours guerre ya Est à Congo ko koloba nini par rapport nango. Merci beaucoup na présenter bomba 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 mabe mukwa taselemba we wo miyibi nyoso na prison wo 2028 Fatibe béton Fatia osala remise à Chilombo osala remise à Fatibe béton Fatibe béton osala renzime nantois Antoine donc kriwana banomanga Bitakwira molobla peuple congolais kombo nangeza kisambu mawana Eric en tout cas va déplacement chef de l'État. Essayez qu'à ce déplacement bongo pour déplacement à Belgique, Union européenne à chaise na bango échanger va donner bango nde bazalaka ba papa ya Macron ya Kagame ba soutenir kaye azoke ne tel sa banko yeb sa banko awa bino ba soutenir tango na ko frapper bolo baté yango na déplacement à salaki na France a yebisi Macron boy bino bozo tinda ngana sala dialogue moi Kagame avant na sololane alongola na basodane na sol Congo ne na kosolana Kagame na tunae na Congo oya koroboma ba congolais oya koroluka nini place wana mako a blokaki yango monaki mako azui message alobi mutu nyonso esengeli a respecter limite na ye ayebisi Macron lisusu so awa soki na longwe awa na okita na Utour na Utour wana place bitumbeza wana zaki message ya koyebisa Macron soki boyoki te avant na kita kuna Utour esengeli FARDC frappé na yoka son makasi donc akenda ko sukisa na ba diaspora oh tonga yami ba diaspora nde ba sepeli na Fati mais eloko esala biso kaka mawa batali boye papa Tito eza kamere bazobela muyibi na kamere ah esalaki bien te na ba diaspora yango wana kolongwa Fati diaspora atikaki epe bien atikaki epamba te alobi memela biso koli oyo po toza peuple congolais to changer pe nationalité awa te na article 5 loi na biso lobi peuple aza souverain premier à voter à chef de l'État
avotera pe député babi pour la constitution na mboka eza pour na intérêt na biso te biso tolingi bavanda basa la constitution na intérêt na biso peuple président lobi ah ça va nazui apte poye azamo lobi la peuple congolais mais dans la batumtusu bazali ko telema likamona ko revoir conseil wa moni keno ko revoir constitution za malamu te faut être kaka ndenge ezalaki parce que et ko sala bien te peut être l'article mususu so ba meki eza lokwa bazoko tayango ba balobaka nini bazoko sala bazoko tayango a mesure quoi batayango na mesure ya ba étranger eza na ba loi ebele oyo Kagame atelemela na repeso ka neti article 217 article ana ndenge tozo bunda boy toza membre Union africaine totiki la mabele ndambu bétranger bazwa na bango net Kagame azwa na ye yango wana omoni bazo telemela président zwaki ka apte ayebisi boy abi ça va na assemblée barotia commission moko batidie eloko wana pona ni peuple nde mutu aza na pouvoir koleka chef de l'état pour voter chef de l'état à voter pe député moi député a jugé peuple congolais exact président yokakara oyo peuple lobaka yango arosel awa lelo tango ye fati ake Belgique mais ba rebelle ba frapper tango ba frapper siko rebelle ngo e komi mbutu e komi ya M23 na ya nanga siko awa nanga nde muta frappaki na place bato bakimi bitumba ne o frapper bango bo frapper FARDC ndeni bozolanda bato bakimi bitumba kuna omoni fin ya mandat na bango ya liti na bango ya guerre parce komaki na suka tango a frappé bongo président zaki na Belgique a kati voyage aye ndeko biteko est-ce que bike ndeko nanga adako tambola librement on dirait justice ça ça eloko moko te fallait ko normalement fallait ko kanga ende ba ke fu ko kanga mais bazo ça eloko te tia comme na niveau ya ko bundisa susu ba déplacer o bazali ba ndeko ne ba congolais bo mote kazo sala mabe pone bazo ko tika toujours c'est que nanga na ebité azo de là au-dessus justice to ndenge nini bon nanga ba otikete nanga kimagi ao azasiko na mpandi ya M23 kuna zali makenda rovanda na Uganda na bango kuna batambola neti wa ministre na cortège nesikoyo loi oyo nanga apesaki ba frapper tango fatia sa déclaration ao koya na ye asali commission wana ordre kaka frappe bandi banda dimanche ti lelo Patrick Muyaya aza ministre ya média o aza mukonja ba média nyonso mais tango ba M23 bazui bagangi awo bango nyonso na ba chaîne mais lelo banda dimanche M23 tozo bomaye FARDC wazalendo félicitations wazalendo FARDC bokende karabou ba média na ba cette déclaration te normalement ministre ya média aza na droit ko suspendre ba média wana tango ozo suspendre bango te yo pe ministre média oza complicité et sengeli ba bengaye batuna soki clair était Patrick Muyaya azali banda po awa na politique terrain ningani eza place te ba kosekisa mutu ba pesa mutu merci te soki président atie bino nommé bino atie na bino esa masile terrain chef de l'état ko ya karaté bitumba minduki asombi ebele ezobunda te mpo na nini fo abenga mpe Christian Chiwewe atuna ye bazwaki lubaya mpo na nini rubaya atuna ministre de défense bazwaki yango mpo na nini biloko makasi eza oyo redefendre comment biso avant tobunda fo bafrappe biso bazwi nsima toko odefendre chef de l'état aloba te eretika kosalama te biteko bayimboka bato kokama toujours parce que mokonzi ko alobaka à moindre peuple à moindre escarmouche to ko bombarder ko sangisa deux chambres ya parlement basangana bongo bazwa baluka moyen ko bombarder tout ça la paix tout ça l'offensive na nini na ba M23 mais kino lelo zo ko zota bat ko kufa zo zota zo zela nini problème ngo ezali nini parce que Rwanda da toujours ko menacer biso ça va problème ya nanga net azam pandi ya M23 moi eba kanga e exactement suivi ananga eza
faut ba barrer côté kuna biloko ne awa ba saisir yango déjà et sengel ba saisir biloko nyonso bato bakena M23 siko lelo makambo nyonso ezosalama awa ezosenga siko chef de l'état azwa décision grave na nyonso pour solution ezwama lelo ntango chef de l'état azwi décision apesi position alobi bamindele baza sérieux te basérieux te oyo bazosola mosusu oyo bango mpe bazosala mosusu afélicité Poutine afélicité Chine awa na 6e mois azokende pas Poutine apesi position yango moni comité international nyonso basali déclare na Macron Union européenne France Afrique du Sud condamné bango nyonso na Macron ata condamné mais bango France bango ba soutenir Rwanda bada pour Kagame bada pour République démocratique du Congo té ba seule déclaration pour na position ya Fati ba moni oui ayebisi baza sérieux té donc sérieux té o nyonso bosolo ak bobo sana akena mpandi ya Poutine a félicité Poutine a félicité Chine tant a félicité na 6e mois azokende pas Poutine ezasko matuza oyo erekita abanda guerre azali na biloko mibala lobi naza na posa paix ezala paix totale soki guerre ezala guerre totale yango fasi sikoyo tokomi akosekisa te fasi oyo tokomi mpo après 5 ans aoya devant peuple congolais apesa bila na ye bila chef de l'état eza ya makasi asilisa bitumba wana alesa peuple congolais azwa misala yango bilene akopesa na peuple congolais yango azotravailler avant tosilisa 5 ans na biso Kagame azala te na Rwanda aza na ta moke kobanga no te azobunda masolo nyonso tu alobaki bongo mpo na nini des chambres na loi na biso elobi faut des chambres ezala ntango bakendaki campagne des chambres ezalaki yango alobaki bo na minute oyo des chambres esili mais so asali baloba asali violation siko wana ekomi makambo ya kosalisa violation mais bozomatiki bandeko na biso bazokufa komona ete Assemblée nationale kino lelo oyo élection ezali te malgré que toyebaki donc candidat favorite ezali ndeko Vital Kamerhe mais kino lelo élection bazokosala te ezowumela mpo nani parce que bandeko kono baza kokufa tozela tosanza deux chambres tosangisa Sénat na Assemblée nationale tandis que na minute bango nyonso na basangani te nani basala élection na toyebi te nani akozala nani sikoyo tokosuka bandeko bazokokufa toujours kuna na este. Merci beaucoup. Dimanche ntango aye asali mesure moko boye mesure yango ti lelo bazo frapper bazo beta problème eza chef de l'état afongola miso ministre défense na Christian Chiwewe baoelani général ya ba wazalendo o bazolinga ba nommé po wazalendo azwa force lelo ordonnance ine bazo proposer te pas chef de l'état pour nani wazalendo azobunda sa minduki mbele ya pamba lelo abeti ba rebelle na dini na bango nyonso na base na bango azwi minduki wana yango nde wazalendo azobundela FARDC apesa ipona ni bazo bloqué eza eloko chef de l'état afongola misu azala clair eloko moko eza na kati wana bango baolinga te bituma oyo esila pona ni bayebi kope ya minere soki bituma esi kope ya minere baolia te ba général ya mabu minere atia bango libanda apesa ba capitaine ba diriger bitumba wana omona solution ekizo mibeko na biso lobi des chambres fo ezala net ezate semaine oyo gouvernement ezobima kaka semaine oyo bazotia ba candidat bazopesa position oyo bakopostule comme na bureau assemblée basala élection Kamerhe aza président assemblée te aza nde candidat ya union secret oyo akopostule pour voter na président assemblée mais président Bosso pe akopesa indépendant Vital Kamerhe azali candidat favorite ya union sacrée wana foko yebango mama bazali ba pe akopesa indépendant tokotala siko na élection nani bakovote yende tokobenga président assemblée toboyi mutu te to soutenir mutu nyonso aza union sacrée oza na vision chef de l'état to soutenir yo
Mais ceux qui ont vision chef de l'État, Union sacrée et Sanda. Biso tozana IDPS. Union sacrée yango nde ezo diriger biso. Fati asali union sacrée. Oui, to fait sango. Mais dans la vision chef de l'État, sans la vision chef de l'État, union sacrée héritier Mupandi, héritier Kindobika, net il est là, opposition, au babimisi, ndeko Fidola Mbongo, au babimisi aza cardinal. Yende a commis opposant, il y a un parti opposition. Les lotara bilobela na ye, ndenge ememiye, babenge na matete ta, matete limi sarate. A tout na ancien directeur à cabinet, il y a chef de l'État Caméré, banda 11h jusqu'à 19h. Babi to sommes le chambre nan na Selembao. Bayoka boimu kwata Selembao we wo. Donc Fidola Mbongo a okena matete, mais lelo en os apostolique yende asali tout akende ko coopérer na bato matete tant ba bengiye ba talisi ka biloko Fidola Mbongo. Fidola Mbongo ayeba ite ba tchake à l'écoute tous les voyages banda sa makambo banda sa nyonso za en os apostolique ayoki passe na mutema ye aza représentant ya papa ao ayoki passe na mutema lobité botika justice ya Congo et ça la musala nango na Fidola Mbongo akende na justice et ça la musala bakoti. Mais il y a des épiscopaux Fidola Mbongo lobby ceux qui est que dirigeant malonga te oyo na Congo azali pour na ko diriger mboka malamu pour intérêt na ye moko te pour intérêt ya peuple. Pour l'intérêt peuple était plutôt hier à côté de Kolobati banda kolobaka jusqu'à ce que ba dirigeant ba banda ko ya ba changer. Et là aux autres mabango eza démocratie. Démocratie na dictature eza différent. Démocratie au fatia e banda na États-Unis. Mais na awa to te ya bango. Fidola Mbongo azane be préviter. Bazo benye na matete ngana na zo loba na jire ba kanga Fidola Mbongo na matete pona nini abengi ba wazalendo o ba bomi ba rebelle lobby bazui minduki na mbeli azobenga bango ba milice ya Fati Beton baza ba rebelle o ba bomi papa na ye na mama na ye na yaya na ye bazo bundela ekolo baza ba patriote abengi bango ba rebelle pe ake musika lobby ba FDLR to pesa bango minduki to saboter Kagame. Donc si koyo akene pesa be preuve wana na matete yango bazo lukaye apesa ezate azokima pona nini. Hein? Ceux qui va diriger bien te ba diriger Congo baza bien te akende kuna matete aloba. Azokima pona. Bino IDPS en tant que parti présidentiel, plutôt que le par rapport à la guerre à Est. Bino IDPS plutôt que le bon, parti présidentiel IDPS toujours poussé chef de l'État à sa guerre pour le peuple voter qui est. Azan a sa majorité. Après ça, président net a sa qui est majorité. Net a sa qui est majorité. Azan a sa peuple congolais. Alia Kitoko, Asala Nakatia Congo. Yango monaki ba diaspora kuna basengi changer les biso constitution. Moi ezate à répondre bango. Et on est allé parlement, ba député na katia parlement, ba kotiaka commission pour ba tester ba loi wana. Yango moni biso tolo pousser chef de l'État à sa guerre wana po. Mouton se fait la guerre wana ça te sala 30 ans. Mais 5 mois au président na bandeli oh ya mandat oh et ça n'est 6 mois oh changement ezola kisakuna katinde misisa. Yango epesi bananga nanga basali mbutu na responsable M23 lobby ndenge ni yozo komi na droit o frapper na place bato bakima bitumba au monte au pesi gaz na comité international a sanctionné biso mbutu ekomi nanga lingo kima na arimaji mais bakangi bango parce pas pe bazo gérer bango kuna. Ndeko Bitakwira na français balobaka l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Boni biso lolo ba congolais to biso République démocratique Congo to bi ke France azalaka na amitié makasi na République rwandaise.
mingi mito bato to mona tête bango ndeko Paul Kagame mais le lo biso to comme ko se rapprocher ma kasa mboka France le bokocha na mito ba congolais nini po to sala bazolo baloba nini France ba bango bazana Kagame bazo bunza kabiso mendene tata mokonza kesu kuna ko sangana na ye pona nini na ebite ko pesa yanoni na par rapport à situation wana. Merci beaucoup. Na oyebsa ba congolais nyonso o baza awa na oya ba diaspora o ba chanya na ba diaspora nyonso chanja na sonato chanja te na oyebsa bango réponse eza boyi Faci esengeli akende kaka bato ba soutenir Kagame bangunya pona nini tobundaka na Rwanda te tobundaka na OTAN eza mokili mobimba siko Faci fa kende ko etalisa bango ke bino batu boza na sima po Macron aza comme gendarme na comité international bino batu boza na sima tango na o frapper Rwanda moi bokanda nenga ezate po Rwanda réseau bazwani eza pays muke bino boza ebele Rwanda rokota pa na biso 80 fois siko soki to frapper ba roluka chef de l'état na biso ba sanctionner po ba sanctionner te abeteki na Union européenne atalisi bango ake na France atalisi bango siko ndenga pesi position ake pa Poutine mais mabe koti bon babeti ka na aéroport na biso na Goma bakangaki aéroport biloko ya Poutine ekiti même bon babeti na aéroport na biso ya Njili awa balobi te avion eza problème boya te bakitisa biloko po awa toke avant tokende le 30 juin défilé reza pesa mbombo boy défilé wana fo mona fenda ba force ya biloko défilé atani se baninga na Goma kuna bazokufa baninga bazokufa ese bino abo défilé papa kasi mama bakolakisa biloko oyeke frapper Rwanda pona sima ko tia guerre na Rwanda est-ce que Rwanda eba frappe kabilo balakisa bango balakisa bilo na bango bilo bokoko bomba ngo te bobombi bobimisi mbala moko bino taka bolakisa po boko frapper nango obazo kopisa damu nguna mayele to kopesa ba mayele te tozo bimisa biloko to lakisa comité international to bunda na Rwanda te to bunda na OTAN siko biloko biso to bimisa ngo kango to tia na Rwanda pays nyonso kokota na Rwanda to frapper siko omoni faut préparer makasi po eza danger et ko fongola 3e guerre mondiale vous comprenez biso to bandi frappe mais frappe na biso eza SADC et OTAN na OTAN na OTAN na Brits des forces wana na monde nde eresala musala siko barotala nani a réussir pour Congo evanda kimia yango moni fo Faci kende na misisa na akata po awa tango lobi Poutine na Chine baye na grande porte et bomi déjà Kagame po batu ba soutenir Kagame babombani mais babimisi Rwanda mais biso sikoyo toke penza to sali accord o bomoni na moi toke pa Poutine na Chine hion donc yango lobi baye na grande porte donc grande porte wana tango biso to frapper moi bo condamner biso ezate mais tala Faci za mayele belé nzambe asunga bino batu nyonso baza sima chef de l'état bato baza sima mboka za mayele belé oyebi avant to banda guerre ayebi tango na banda guerre na Rwanda bakatanga ba relation nyonso po biloko kolia euta libanda mingi barokat azo préparer tout à conséquence bateau de pêche déjà eza na matadi oyeye 3 fallait eya 8 eza déjà na matadi ozomona donc hion Chine yende aosala makambo ya courant lutiliki po ayebi nazo préparer po lobby na quoi na défaite te akende na total po Congo ekende liboso bitoko to komo ke vraiment na suka émission na biso to te komo na bongo ba nomaki premier ministre le comme d'ailleurs qui na 59e jour si ko gouvernement zo bimateli kabongo ezali nini bino bozali parti au pouvoir na biso ko expliquer population boda ko ba impatient
ya kozela gouvernement ti lelo ezobima te problème yango ezali nini ezali likambo ya kota ezotungisa ezali likambo ya nini ezotungisa na yebi te koko expliquer population nini oyo bazolanda. Merci beaucoup. Problème à président et premier ministre président nomaki oui. Maman Judith aza musala makasi azosala eloko ya liboso congolais na ayebisi ba parti politique na boyi bo bloquenga na boyi autorité morale na boyi ba poids politique botika ngana travail gouvernement oyebima mbambam pour na intérêt peuple congolais social na bitumba ya est mais alobi basi barozala katikati soreza 30 basi barozala 15 mibali 15 et bloqué bango caméra kokaki roloba te mutu alobaki secret ezaki gentini mais awa nazo sire bino semaine oyo tozo déjà gouvernement ezobima donc samedi gouvernement ezobima o to sepela nango makas donc samedi travail aza nango soki raté mardi fin mission pour parlement abimisa pe ba candidature na ye o ba déposer semaine oyo tant kaka bazo sisa élection après 4 jours 5 jours ba bengi gouvernement ba ke esalango ba banda mama bitumba est yango ndeza social la peuple congolais na est biso social na biso za misala na makamu nyonso. OK donc comme vraiment na suka émission na biso moi le basuka kolobani lo basuka na sepeli mingi na vision chef de l'état et bandela mandat na ye azui bakuluna oyo Kabila 18 ans akokaki kobatisa bango te atika bakuluna fati atindi bango na kanya makasi ezalandi bango atindi bango Afrique du Sud 2 ans baye lelo balongwe bakuluna bapesi bango kombo babaptiser tala na Kitambo hôpital Kitambo maternité nde eloko ya liboso bakotonga yango wana bakuluna na mandat pe ebandeli ya chef de l'état bakotonga ngo 4 niveaux place wana balobi babaptiser c'est que bayende ko baptiser Congo milimo nyonso ya mabe bachantier nyonso oyo batika oyo Kabila baentreprise oyo eyibaka mbongo esalaka te bango nde bakosala batia bango bloc batia bango mukwata selemba we wo bazwa babaptiser babotola ba marché batonga oyebi awa problème toza nango mabulu oyebi awa mabulu balobi esengeli bakunda mabulu lelo mabulu ekita te okiti mukeli bulu okiti mukeli bulu okiti mukeli bulu fo batsuma sama lokonde ba entreprise wana bolobaki bokundela biso opération kunda mabulu mabulu wana ti lelo okitika libulu pona nini yango wana na lobi esengeli babenga sama lokonde batuna mbongo ya mabulu ekendaki wapi donc bandeko bozala calme na Congo awa chef de l'état azobunda na niveau nyonso po lobi ba changer constitution nde botindi ye babongisa yango ezala kitoko poto ya kosepela me epenge mpo na constitution etali chef de l'état te etali biso nde peuple congolais net alobi basimba yango esengeli basimba yango nyonso soki baza baétranger pasi mingi yango na omoni chef de l'état apesi bacarte identification bapesi yango na ministre intérieur ndenge bakaboli yango bongo bakokota sikoyo mikolo ezoya bakokota na bachef babiro ya quartier babanda kopesa bakarte wana me zala makasi eza chef de l'état te mpo bakotuna koko na bino komba koko na bino dele ya koko na bino kokololo eza na ebele na ministre intérieur batutani mitu mais ntango bakotuna bongo bakopesa numéro moko boye carte bakopesa mama te bakenda kokontrole na baservice soki baservice bamoni oza congolais babengi oyo babi ya kozwa identité no mpo sa wana ti lelo toyeba te soki tozala bacongolais mais carte wana soki ozwa nde ekelakisa toza bacongolais mais oyo aza na mposa azwanga mingi numéro téléphone nanga plus 243 85 44 97 72 7 na suka plus 243 85 44 97 72 7 na suka bomba mabe mukwa tatselemba we wo miyibi nyonso na prison wo 2028 fatibe beton fata osala remise na chilombo osala remise na fatibe beton
Fati Beto sa remise Nantois Antoine Oboyolo Olongwe. Merci Bitakwira. Nzambe apambola bino, apambola pe ba projet na bino ekende musika. Bambote belé, merci beaucoup. Voilà, tu comme vraiment na suka émission na bisone dans la kibongo moko ya ba parlementaire debout na kombo ya ndeko Bitakwira o tu bongo ko sakola ba bomba bomba mabe sakola nde a uti bongo ko sakola boki quand même message ninga uti ko loba tu comme vraiment na suka émission na biso na linga bino mingi na yebisa bino toujours bo s'abonner massivement à chaîne episode tindika parce que awa to tindika ka chaque jour to tindika timu kolo yeso kozonga. En tout cas, voilà, na moni, na petit merci na boss tanga qui fait qui sont efficaces ali, na moni pe ndeko agence César Kamoko Charles Mbongo contre Mbongo, dans agence Moko kaka na Londres, au début d'autres na bandeko na Mbongo à partir à Londres, agence César Kamoko Charles Mbongo contre Mbongo, on appelle la moni Mama Zozo moi ça va faire donc na beaucoup Angleterre en tout cas bambo tezali belé zali. Quant à moi, je vous dis bye bye na lingra bilo mingi to peut-être mukolo zali koya. Merci.